Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na binanya sito ba bolinga kama mo eliani tu na pesi mino ba mbote ba j'espère que voilà muki bien. Lelo to kombi déjà lundi le 9, toza déjà le 9 décembre. I bota la malili. Malili le binga yo nzamba la musa kasi to pesi nzambe merci. To pesi nzambe merci beaucoup de to ba toujours que voilà la mukeza habitude de tango nzamba pesi biso mpe aba mo eto komise po ba oyo ba tiki biso to leki bango na eloko mon côté. Oye mana ta frère de ningo ba oyo bazali na l'hôpital ngai na leki bango na nini soki lelo nga nazali na bomoi ezali misala na ngai te o belengolu na yo papa Pebolingo na ya Yesu kumisama sanzola mankolo. Voilà, tokomona na bongo lelo kala mingi te na moni ba extrait botine linga biloko ebele ya bondoki oyo komi koleka vraiment na nini balabi kuna na TikTok bondoki eza makasi baluki merveille na loki en pleine émission mwana mwasi asali ki bonganga en pleine émission. Bah maman Eliane le bel episode makambo na YouTube parce que tant to kinda na TikTok to beta ka tour. Ba lobi li susu li kamona nene ya ba lobi ndeko mwasi no wela madinga lobi soko oza na nyongo na ye se koza esclave. Muto aza na nyongo aza esclave. Lokola sœur na ye nene aza nyongo na ye aza esclave na ye à vie. Wana peto ko ya ko lobeza ndeko mwasi abisinga mama foko lobela makambo parce que ngana saka banque Lambert ba congolais ba kwesi ngai soki bazimbongo balingaka kofuta te a defi malamu kofute komi matata okomi mutu mabe alors makambo ne seza makambo ko lobela OK lelo lokola nzamba la musubiso na makasi kala mingi te lelo za mokola ba émission lelo to vanda to solola makambo na nyoso oyo bopesinga ba sujet makambo ya mabala bato yo balingaka mobali olingi mwasi na profit soki eza mwasi to kolobela mais lokola oyo eza nde mibali olingi mwasi na profit oleye mbongo tina suka yo moko so memie na leta oke kofunda ye nyoso wana to kolobela yango tout à l'heure lokola nzamba la mususu makasi kala mingi te émission eza ko banda à tout à l'heure.